Andra watundaye sala lokola madi maemame azan se koloka moyen pour vivre yo lokoko. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre yo lokoko. Débrouillez-vous pour vivre. Atana moi tona mbula moto apusu wa mataki takende wenze azonga ndako aloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka mpo alata pour vivre yo lokoko. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre yo lokoko. Débrouillez-vous pour vivre. Lié ayakate na mobali nanga bandeko asundolanga na bana alongana na mombongo nateki songola loso nateka mwa londonda mwa kopo ya masanga aloka mpona vivre. Article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre yo lokaka. Débrouillez-vous pour vivre. Tala na libongo bana mokumba bakokumba tala ba recevoir bakoganga tongo pokwae tala baligablo ketondi mboka mobimba tala ngo baporo butumo isena liteo tala ba musicien tokonze mapotolia tala bana classe bakotanga lobi balia article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre yo lokaka. Débrouillez-vous pour vivre. Namo Tokyo Kozoa, débrouillez-vous pour vivre. Bonjour à chers internautes de 3 fois www.congoyassika. Moi, c'est votre humble serviteur Maurice Premier. Comme nous avons dit, Congo Yassika. Congo Yassika. Congo Yassika. Congo Yassika. Congo Yassika, c'est votre site internet de Scandinavie, de la diaspora de Scandinavie et partout dans le monde entier. Lelo Oyo ezali spécial Makayabu. Et spécial Makayabu ambassade. Makayabu Oyo bandeko na biso ba Congo balingaka. Oyo ba Congolais nyonso balingaka. Et vanda na kati ya mboka ya Norvège. Le ko découvrir Makayabu ngo ezalaka ndenge nini? Business yango elekaka ndenge nini, musala yango ezalaka ndenge nini, batu nini esengeli bo contacter po bozwa Makayabu, ezala ba conteneur, ezala ba kilo, bao nyonso balingaka Makayabu. Donc bokozwa yango à travers spécial Makayabu ya Norvège. Alors na kati ya Makayabu pe tokotala ba mabundu, ba tilapia, nyonso ezala kati ya mboka oyo parce que Norvège ezali le pays le plus riche où etali na kambo tali poisson. C'est ça qui veut dire que Congo Yassika na makambo ya sika. Ceux qui ont l'andakabiso, on reçoit toujours makambo malamu, éducation, famille, la société, ndenge nini kosala business, ndenge nini kokoma riche, ndenge nini sokozo bela okozo ba soins médicaux, nyonso na kati ya Congo Yassika. Sokozo zo tana yo, ya kotala ka site na biso, vraiment kozala desite. Ya mwana tolobaki ke basali bakalikili ya mabe, basali bakalikili ya mabe. Alors basali bakalikili ya mabe bo comprendre kaka bazonga basali bakalikili ya mabe po ete site oyo eza ya bino ya biso et puis ya ba congolais nyonso. Sans plus tarder, je vais recevoir l'homme qu'on appelle Emmanuel Bosongo, autrement dit Yakuza. Alors Yakuza, welcome. Alors Yakuza, tozo kende na compagnie yo ndom to sala ka makambo oyo olobeni. Oh merci la personne votre bateau sur zone na biso Congo Yassika ya Maurice Premier. Bon na lobika boye tout justement pour ça on que tozo kende awa na usine ya Makayabu ya bukote ya banyama tokomona tilapia tokomona nini tokomona usine Makayabu côté tilapia bimaka
na tokomona pe bamisoka Thompson la Macrel nyonso tokomona yango eza mpona kosalisa kaka yo moko oyebi kongo ya sika esiti ya kosalisa toyebisa bango après tokomona usine bongo tokopesa bango information kote bamakayabu tilapia Thompson Macrel kote eutaka donc côté makayabu tilapia Macrel mbisi nyonso bomonaka mpesa eutaka spécial makayabu spécial poisson ya Norvège à travers ndeko na biso Emmanuel Bosongo tozomona toki kovisite usine awa tozokatisa océan tozokende na usine mpo bomona epuis tobeta masolo toleka makayabu boluka yango oyo oyo abengo ambassade eza meilleure qualité ya makayabu oyo yango tozosala mpona kosunga afrika kosunga bapeuple na biso surtout biso bacongolais oyo ozobala baambassade eutaka a na Norvège bameilleure qualité première qualité epuis na kati ya bamakayabu oyo ezokendaka na congo te toza na bato mosusu totina yango tina baangola congo brazzaville tina kabinda yango vraiment tomoki tosalisi mpe bato misusu mingi ebele ifallait surtout sala bando biso bacongolais bayeba vraiment kote makayabu yango eutaka oyo eza ambassade première qualité et puis awa eza usine nde s'il vous plaît awa bozomona eza usine kote makayabu yango eutaka eza première étape miso eza na sekuna miso eza na likolo et puis tokolakisa mpe na kote ya likolo kote bakarton miso ezali yango tozo na kati ya kongo ya sika ezaka te mpo na makambo ya kofinga na te kongo ya sika toza mpe na kati ya notion ya kosalisa mboka na biso eza baproblème mingi surtout problème économique il faut tosalisa baninga na biso bayeba ndenge nini tokokoza te tosongola bapaya te bolingo euta mpe na biso moko yango vraiment nga moko na mimi bino toye na Maurice Premier boye po filmer mpenza bota vraiment kote bamakayabu yango eutaka vraiment et puis na kosenga na bino oyo akoza na posa bamakayabu boza na posa bocontacte biso boyaka eza facile ya kongo ya sika et puis na kopesa bino numéro après tosana na batournage après tolakisa bino mpe place ezaka makayabu te toza na bambisi lokola batilapia toza mpe na bambisi lokola Thompson toza na bambisi lokola bamabundu oyo ya rouge ezali yango a toyei kolakisa bino vraiment oyo eza tomebi na usine kote basala makayabu oyo eza première étape nano deuxième étape bokomona yango eza mpona kosalisa bino kaka mpo soki boza na posa bokocontacte biso meme bacontenaire puis totina bacontenaire ti d'affaire soki boye tokolakisa bino ndenge nini esalemaka na kati ya bacontenaire wana eza moins cher bandeko tosesa bango na ngola bayebi ni bazomona nga déjà baza kosena pesi bango mbote bato tokotisa ba makabu na tina pointe noire so lié comme tina matage na boma ekokoma yango wana vraiment toyememi bino parce que so tobiki na malwa pamba bokompona yango neti théorie yango mena na posa na tozinga na beza na Maurice Congo ya sika comme Congo ya sika eza site moko ya vérité yango na toya penga tina usine bota kotiba makaya bango eutaka vraiment ezali likambo eza théorie te yango eza pratique awa eza baoyo eza mbisi kabenga ba ambassade na ambassade bato baliaka ambassade bayebi ambassade eza mbisi nini ambassade ya mbisi bo makaya moka kitoko okokalinga yango so olingi mpe olamba yango modele nyonso okolinga kolambela yango okolamba yango eza kitoko mingi ndenge ozomona awa vraiment tokolakisa bino vraiment mpo tosalisa bino bozala bambongo bozala bamoyen na bino boya tosolola bosa bacontenaire na bino bosunga bandeko na biso ezaka te tozobundela mboka te tobundela mboka toyakisaka na bolingo nano tobundela nde tolonga bandeko na biso na pasi parce que soki mututu akomi na bamoyen bagerera makambo mike mike kosila na yango tosunga bandeko na biso oza na mayele sunga baninga bainvestir basunga bapesa baninga misala to bino bokoya boza bacontenaire botina na kongo kuna bato mingi bakozwa misala bandeko noko na yo akozwa mosala yango vraiment
il faut bien na Congo ya sika botala boyoka ba vérité boyeba ndenge ni biso za ko sala pona ko sunga mboka pona ko combattre na mboka yango vraiment na ko ba mingi te na komisika Maurice Premier oyo apesa ngai initiative ba non Emmanuel Bosongo tout comme avant na usine po ana kati Congo ya sika so robika na maloba pamba ko yoka ngate il faut tout comme na usine ma po bandi masolo il faut tout comme na usine yango na mebi na usine vraiment to ki surtout ba côté mususu côté ba carton mususu zali to continuer dans le silité. Merci Mingi. Vraiment, comme nous avons dit que site Congo Yassika, c'est pour vous. Ceux qui Congolais n'y sont place à Zali, Azana Iloko Kitoko pour l'accès à Congolais, il y a combien de Congo, les cas na Katia Congo Yassika, gratuitement to les Kissa Yamu. Les locaux de Tozana Katia, société Moko Kitoko Munene, et ça la Kamakaya Bobo Lingaka, Bango Yé, they are undom, they are sterk undom. They are very good bacalao via. So yeah, mostly you are blonde and nose came English came. They are good man can clear for nose care. They can buy it over sector. Yeah, professor that vicom hard, but the drift that they like bacalao. Nous sommes venus ici parce que c'est ici qu'on prépare les poissons que vous voyez. So then maintenant de vous cette ha, il y a des sommes yo bahar, des start, il y a pour plus man sommes yo bahar. Les personnes que vous voyez ici, ce sont des jeunes gens qui travaillent ici. Les poissons que vous voyez au Congo, en Angola, en Amérique du Sud, partout, ce sont eux qui fabriquent ces poissons. Also, this is donc train ya yel au comme type bacalao, par comme dit aussi, also fiscal snack amène des pour man sommes yo bahar, dans ce cas c'est aussi pour le fiscal check, pour le fiscal lac et conteneur pour océan Afrique. Si vous voulez acheter les poissons que vous voulez, les poissons salés, les mabundu, les tilapia et tout ce que vous voulez comme poisson, contactez-nous. Et nous allons contacter ces compagnies, des jeunes gens très forts qui préparent tout ça, qui sont à l'océan là-bas, bateau, ils viennent ici pour préparer et ce sont eux que vous voyez. Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. They are very snell. Comme je suis ici, Afrique, Angola, Kinshasa, Brazzaville, Cabina, comme tu oses, on se trouve des Ungana, des snil, on se trouve dans ce qu'elle trouve, dans ce qu'elle faut prendre, pour le c'est des scalières. Dis ça, tac for donc. Il dit merci parce que si vous voulez les poissons, vous voulez les conteneurs, vous voulez les 40 pieds, les 20 pieds, et tout ce que vous voulez comme poisson, contactez-nous et nous allons vous aider à voir ça à travers notre compagnie que vous voyez. Et ils vont dire les mots. Barisnak, let's Barisay, Haiti, Africa. Aïe, quand vous savez, aïe. Vous savez, l'Afrique, on se tape au building. Ok, tape. Ok, merci beaucoup. Merci, chers internautes. Comme nous avons dit aujourd'hui, c'était spécial Makayabu, spécial Mbisi, spécial Mabundu. Vraiment, on est à l'émission Nabino, Koto Pesango Kongo, to bouger bango. Émission to bouger bango, et zalaki spécial Makalao et spécial Makayabu, to binga Makayabu. Yangwana émission. Alors, to komi na suka, ndeko na biso. Emmanuel Bosongo, Yakuza, l'homme de Scandinavie, tolobaki ke tokoloba na bino na misala. Bino ba oyo, bosala ki kalikili ya mabe. Nzambe kaka sunga bino, bosala kalikili ya malamu, to sangana, to yokana. Parce que ko yokana, nako sangana, nako sangsa mayele, epesa kamakasi. Yangwana, Maurice Wayambo, Maurice Premier autrement dit, tokitaki na usine ya Makayabu, oeza ba partenaire na biso numéro 1, na o etali poisson salé, tilapia,
mabundu oto tindaka ezala na Amérique du Sud parce que so boye baraté Congo ya sika ça la business Congo ya sika edaka bandeko eza pona ko aider bandeko oyo bazana besoin ya lisungi na oyo etali biloko nyonso toza ba facilitateur na makambo wana yango na tokitaki awa poto je la bino bilili na ba partenaire na biso bomoni bango oyo nyonso za na besoin ça la conteneur ka makayabu conteneur ya ba poisson bien ya Thomson numéro na biso eza wana ya ngai ya wayambo ya kuza Emmanuel Bosongo bo contacter biso na mokili mobimba toza wana pona ko servir bino alors to comme na suka bomoni carton oyo eza spécialement pour l'Afrique donc ekendaka directement au na Norvège les autres qui sont en Afrique mobimba carton oyo bomoni alors ndenge ça déjà prêt ya komema na libanda bomona ndeni ba osala ba conteneur ndeni les autres kota na ici ndeni les autres kende alors na pesi liloba suka pour na émission to bouger bango ya Congo ya sika et pas il y a partenaire na biso ndeko na biso grand frère oyo to sala kana musala Yakuza. En tout cas, merci Mingi Maurice, Ningo Pessinga Maloba. Il y a une initiative, il faut que tu aies un Congo Sika. Puisque tu as un Congo Sika, tu as un Kaka pour ma caméra, tu as un Sika. Tu as un Kaka pour na Bino, pour na Bisote, pour na Bino. Nous sommes pour na Bino. Vraiment, Moïse a lobby, il y a un souci, passe na Biso, ça dit que Bino, bon, c'est retrouvé. Bango na Biso, Afrique, va se retrouver. Parce que ndenge ni les personnes qui ont passé une nation en Kabato, Kolo, Moussou, Mabou, Matomi, Nabangola, Naoussou, Mabou, Net, à Pointe Noire, mais na Congo na Biso, Congo na Biso, Congo ya Bakoko. Il y a moi vraiment doyé à spécialement na usine, côté pas Makaï, Bango, Utaka. Pour na Bino, Boya, vraiment ça ici. Bon, ça, la conteneur, beaucoup de gens sont moins cher. Beaucoup se retrouver. Tant que vous avez un conteneur, tant que vous avez un calcul. Nakanisi ba ko simbiki se miza kisite eza motoki na yo nzamba lo bisa motoki vraiment eza ba makaya buke to lo ba ki ngoti depuis na bane ba tilapia ezali ba Thomson na minene wana ezali bambisi lokola bambisi lokola nini makrel ezali modèle bambundu ya rouge ezali oya to solo to pesa bino ba numéro bo contacter biso pour na bino eza pour na biso te to e aka pour na bino. Vraiment, merci beaucoup, Walezaki, Wabino, Emmanuel Bosongo, et puis vraiment le coordinateur, il y a Bafer Koyo, Maurice Premier, que vous le savez très bien, de Sabino Congo ya Sika, Pasali Bakalikila Mabe, Kalikila Malam Ezaka Nzambe, Oya Sungaka, Oya Laksaka Mayele, Oyo Apesaka Santé, Pongana Bino Tomona, Pona Zok Makasa Koloba, Ezalaka Nzambe, Nzamba Limbisaba, Oyo Nyoso Basali Kalikila Mabe, Poba Zonge la Kalikila Malamu. Et puis, aussi, ça te sans te remercier ce qu'on appelle le café noir de la Norvège, Blaise Alingi, Makayabu Yangoyo. Alors, te remercier l'homme qu'on appelle Kilima Kasongo, Kilima et Ayo Yangoyo. Te remercier Julien Kodila, l'homme de Bakoto, donc Oslo, partout. Te remercier Louis Moulas, le Katangé le plus suspect de la Norvège. Toujours remercier Alexis Ngongo et toujours remercier Ndoyinae Alexis Yemoko Boyebi Ndolo Oyo Azali frère ya pembeni na ngai. Alors tobo sanité ba maman Anna Kibamba, maman Jeanne Bosongo, maman Marie-Claire Alex, maman Nyoso, maman Passe ya Ngongo, te remercier Bino, te remercier le président Salé, le président coordinateur de tout le Congolais, Papa Tito, Messé Prosper, Tosimbana, Totonga, diaspora congolaise, il y a Norvège, biso tozawana pour na service, il y a ba Congolais à Scandinavie, na ba Congolais à monde. Ba oyo ba yoki kombote, be monsieur Zalika tozo continuer kaka pour na bien-être ya peuple congolais. Votre site humanitaire à votre service. Merci beaucoup pour la deuxième étape. Tolé. Yo akendaka koa momamoto kende ya ibakako kala te songola koya kokomele kadi ezali bongo Jean-Jacques Rodal Didas Pembe kasi moto yo bayaka po babumaye baye bakate o dans pas longtemps akoya kokomele kadi ezali bongo Manix Fatima
mobali bato bakufa te oyo baza bongo babanzaka ke olingo eza na mase mpona bato basibawa bayebaza na koma yango bamelaka obuli yondela tango to vitamine ebakotaka te na bamitu oyo bafrai esalaka te bien movi juniko bamelaka mpete mai oyo bashofa te batambolaka partu na bakardamandele bango baza bokolo te elobi te te komanda ya mpepo akoki okufa mibale te balobi mpe teke kapitaine etebe bakoki konya te mpe na motuka na nzela te moto nyonso to moto na ye nano bakati te eza normal aza neliki ake moto na ye nzofela te koti eza normal motingia Eric Ndala, Richard Kabala, Bakali Sembe, Tonton Fila, Patrick Bologna. Oliaka mbila te na sante ta mbila okoluka nini moto moko te akoka aprécipité na calendrier date nkolo apesa rendez-vous aliwa na mwana na ye moto agbepa mombadi nolangalanga ekolo na kanzo mokongo mbana mwana nganga makanzo nzongo gwedulo na misimo moto ya moba nsoso amelinga ndo moto taba obe sampengo mbei bato batelefonaka yo mikolo nyonso kaka bango te nde balingaka yo ntango mosu balinga nde olinga bango moto mosu alingaka yo me aza na unité te okanisaka te ke nzambe asalaki bato baindo mpo couleur pembe ya kosala mindele mosusu esilaki ye eza nde volonté na ye opa werenge ezanga lipasali makanzu ndongongo ebulongo ime ya miso botamba bamagistrat bokotelanga bangando ya bisi bachauffeur taxi bareceveur